Personnalité. Toza na commune ya Makala donc na entrée kaka moko bazalaka nango oyo ya Mopulu donc mituka nyonso tu elekaka tozomona bandako eza kotonda donc nzela kutu eza te donc mai vraiment bato batondi donc tokotuna bango bameka mpe koyebisa biso eske bavivaka boye koto oyo eske bakonzi na bango ya Makala bazosala to bazosala te bourgmestre ayebi koto oyo to ayebi koto te donc bokolanda oyo toza na commune ya Makala toza na commune ya Makala na quartier Malala avenue Kodia. Ah père, bien on t'a ma etonda mbula bete te ma etonda na ngokaka. Te ta dege. Ta ba tne ba koya. muta dindi penza na terrasse donc muta dindi na terrasse donc to tambola na ba avenue différent na Makala bo mona niveau bazo tonda donc papa continue. Papa net avenue principale. Avenue principale na Mopulu yango ne leki bango nyonso oeza ba continue ba kota na Makala ntila ba lekela yango mais tant ntila yango ne komi mai na passer ces arabes vraiment hein bobe so ta chance bobe so ta pon au so tiki biso boeto kokate biso ba sonner to sepeli boete biso ba sonner to sepeli na biso boete faut tondisa mai ta kanda ba sonner. na makelele kota wa Soda. Oh, kangela kia chana uba kila ngana unazo balasi. Oh, kende kunwa. Basi yangu na kete mwa baka. Eke tino, ago balasi na. Donc mai ezoleka vraiment ezokoma tina na batola bato papa na bandaki azomona donc azokenda na kodinda ka malembe moya kokoma ezati moya kokoma ta kuna vraiment poto julano ba image ya malonga ezati donc boto mona kana musika koma mai eleki na luketu ya nani moto donc bozomona ka bino banda kunyoso ya koto vraiment ya kozinda vraiment Tolembi Toma
Nani ngale kazelani upasikizi nani Kile kile kaka kuna nani kuna sila mwana nani unaweza kusema mwana na kitu Tiens, papa va tout le monde. Ambote papa. Ato sana komina makala précisément na quartier Malala na avenue Macho. Ah papa, biso kaka boye, tozo comprendre te. Ba député o biso to voter, so pe batala ka biso so batala ka biso te, tozo comprendre te. Donc mbula koto so ebeti, to bimaka te, to kenda so misala te kaka boye. Papa Laurent Batumona, député provincial na biso. Ayaka te, banda to voter eti lelo. Abeta tout une fois. Ti lelo ayaka na eli soso te. Papa, aya otala biso, papa Batumona, ya otala biso. Biloko echoli, bamso bati ba TV likola batoli, bazo bima. Basundoli na bandabo. Burumese oyo ya makala toyebi ete, totikala komona ete, ata kombo na yebu donc toyebi na biso ete. Papa, aza incompétence. Toyebi ete ayaka ata betaka to te ata lata commune na RS. Otala makambo bo. Moi to bimeza te, moi to ke ba misala eza te. Président Fachi Beton, yoza papa bana. Tala biso na makala ana quartier Malala, moyen te. Tozomona na ba commune misusu bazo sala bazo bongisa. Abeta pe to awa na makala na quartier Malala, baba ya ko sunga biso pour moyen te. Ah merci papa. Mapanga batu ezai ya kokonda na bamai bato bakomi kutu na konange donc to bate komi fleuve Congo to nini donc toluka oyo baza ba volontaire bameke pe kopesa bamakanisi na bango tukizani donc oyo bomona na bandako ya bato vraiment eza plein na bamai donc bozomona moyen vraiment na makala eza te donc quartier Malala na makala soni makasi donc bandako bato eza kozinda biloko ekena bamai donc presque na makala après mbula kobeta nzela ezalaka te bino moko bozomona tobandaki na première avenue oyo toa na troisième avenue donc bozomona ndenge ezali donc tokotuna Bonjour papa. Ah vraiment, ce que tu as dit, député, tout le monde a un moment esengi ya élection. Ce que tu voté, na funa, tout le monde a suku yiming, tout le monde a soba funa eza munene soko yetu ka ba suka ngingiri basukwa kina bumbu mais entre makala ezali c'était mon munene oyo bimisaka même si vous voyez bilé pour les députés mais jusqu'à ce que ba premier ko ela bisa wa et ba kuluna ya ba inondation tout mona les biso awa tout mona ba député wana te donc alors on a regretté makasi le to kuta ba sambu eza ba député ne faut ba ya ko pesa biso makasi kusunga kukuta na bourgmestre ya commune kukuta na ba chef de quartier kuluka moya ko sala moi ko créer kalamu dile yoko kema ko muke yango pesa so ba difficulté to zokuta nango lelo non ma vraiment le ko le mbule bandi ya ba 5h ti ndeto koma boye ce que to ba 12h to ki ba 13h donc to ko so kimia ti ba 16h 17h 16h 17h mwana meko kita ba to muka moye ba pepe ba mai kuti wana ndako ba meko bongosa ba bloke bebe ba wana kata ndako
vraiment na remercier minkane ba autorité za la ki maloba te za ni tango ba moni ba ko ba dinga ba kitasi terrain ba ko sa biso te moment ka ba élection ya biso ya tozo tant to ya batali ba koti na funa ngwa wa titi to ko pesa ba voix le ba ke donc cette fois-ci za pour moi polote lo sauter lipate secrété alors cette fois-ci à Fachi o za ne mo tozi ya conscience na biso pe la moki na remercier. Donc o bozomona eza ba mapanga batu donc eza kala muté eza ba mapanga batu eza ya kozinda na mai donc bana bazali na bandako zomona eza na mai donc to éviter bazo vivre ndenge nini est-ce que bakimi bandako parce que to mona ndike ndako ya liboso ya fermé batu bazate to éviter comment est-ce que bilo na nikata ndako ezali to ndenge donc bozomona mai donc kala mo eza à 200 mètres mais mai donc komi tikoto donc bandako za ko zinda bandeko bozomona bino moko na ba konti bomona bosala eloko moko pona commune Makala donc bato bazo souffrir donc mutu kaza ko zinda ba pousse eza ko zinda donc to éviter papa ozana eloko okobakisa. Bonjour bandeko nyonso apesi bombote ya Congo mais biso na commune ya Makala tozali ko souffrir pona mai ya Kalamu dezo déranger biso na commune ya Makala na veni Kindundu numéro 100 na numéro 98 ba presque mapangu tobebisi biloko ebele fort tobebisi ba mituka tobebisi ba pousse na si bomoni tobebisi ba congélateur tobebisi ba mousse todendebite to kolala wapi na si ndeko soka image bien donc bandeko basi na ebite bazolela mingi na ebite babaka tirage ya Kalamu ezalaka te tino lelo tomonaka elo mo est-ce que bakonza mboka bazali ou bien bazali to bien mboko eza kokufa ou bien ndeni. Merci beaucoup. Bon o wana bomona eza bana ba wuti na kati ndako donc pona ko sauver bango bazobimisa bango na Mukongo donc bomona niveau oyo mai eza pa ba mama ba memi bana donc pasi vraiment pasi makasi bweba kosunga donc bosunga vraiment bandeko. Donc mai na mai ono so moni za bandako abatu bandako eza ya kozinda donc tokende to mona na ba mira ndako ekuei donc souffrance. Ouais, toujours continuer oh toi la 4e avenue donc moi été oyo to mona ba mapanga batu toujours ya kozinda ba école donc oza una na ngambo wana donc soto komi biso to choli za école na ngambo donc oyo eza bandako abatu eza ya kozinda oza 4e avenue donc to éviter batu ba vivre comment mai na mai donc ozomona onosto oyo eza kuna eza ba mapangwa batu donc tala niveau batu bazozinda vraiment eza terrible donc moi été bakonzi mboko oyo boza wapi Congo eza na bakonzi to eza na bakonzi te okuta na commune moko bongo siko na ba commune musu eza ndenge nini donc bino mo botala butika na kowela ba poche na bino ba konza mboko bosala eloko moko pour na peuple congolais pour moi eza te donc bato ba choli donc mais na bisika na suto leki sango ya liweza te mais biloko bato kei na mai donc
yango kaka nde toyokosala constant kolakisa bino bomoni donc oyo eza na mai na mai eza bandako ya bato donc nzambe mpe aza malamu lokola mpe mboka yango mpe courant ezala nango na pasi courant eza te donc yango ozomona soki courant ezongi awa na mai oyo na bandako ya bato bani prise eza na se bato bakosuka wapi bosala eloko moko mpona komina makala bosala eloko moko mpona komina makala bato ya mitema malamu tozobenga bino na komina makala. Ok. É,